Bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission La Semaine d'actualité. Aujourd'hui, dans la Semaine d'actualité, j'ai avec moi le docteur Mbo. Le lobby, président a violé la Constitution, puisque annulé l'élection et sénateur. Mais président a violé la Constitution, puisque a tiré ma miyibi. Puisque la Constitution est lobby qui est koyibate. So koyibi. L'État est reçu. Mais le président a tiqué bango. Donc le président a violé la Constitution. Donc pour na bango, le président a tiqué bango, le président a sali malamu. Mais la faveur na bango. Ça a été état de droit. Tu m'as dit comme ça état de droit, donc il a un endowment cours normal. Mais d'accord, oui, c'est un cours normal, d'accord. Mais né oyo ya sénateur, le président a eu des décisions il y a bien. Décision soit tout. Le qui a la fois passée, a eu des décisions il y a malamu, il y a que à suspendre. Élection à suspendre le Sénat. Mais tout le monde dit que Bamiyi bien n'engwana, que nous diriger encore au Sénat. Sénat tout le monde qui encore ezali Sénat ezali quoi? Ezali sagesse. Ezali chambre ya bassage. Ya bassage tout à fait. Donc pour ça aux sagité au Sénat au salé le roni. On continue déjà avec Moui. Voilà. Et puis ma question HD. Au cause on a 22 ans, 23 ans. Cause à la sage. Oui bien sûr. Cause à la sage. L'université était université quoi? L'université ezali ils allaient mokili. L'université c'est l'univers. L'univers c'est mokili. Mais bon, si on est l'université, on sale peut-être, ok, on sale la branche moko. Branche on sale ok dans la fac, on sale branche moko. Branche on sale peut-être économiste, ou bien peut-être juriste, ou bien peut-être gynécologue. Ntango yo bimi. Ozu mokili yo sauté. Au monde ozu mokili sauté. C'est pas représenter pour analyse des bilans, mais comme telle comptabilité on sale la montée. Pour ok université mais yiko mokili yo sauté. Donc ezali carrefour qui sont qui a commencé azaki gouverneur ville de Kinshasa ba taxi à jaune si cause à Kinshasa ils sont qui a commencé c'est ça azaki investir azaki menuisier azaki na dépôt na ye ya ba menuisier ba meuble na ye na Kingabwa donc le san ou qui banque mbosa universitaire ba université ba mbosa ke ben azaki wana ta jeune banquier azaki ba chef na ozomona ba to minene makasi universitaire. Même pas ça. Kabila a dirigé pendant 21 ans. Il est universitaire. Mais quand tu cries, il parle. C'est tout les gens qui courent. Parce qu'on l'a naïe. Mon diplôme est censé aller. Je dis oui, Azali, président, il y a Libéria. C'était un footballeur. Donc, on a un pacte de France de presse. Donc, il faut à la sage. Sage, c'est n'importe qui bon. C'est ça. Aux en président Félix. Azali très sage. Azali n'a amour. Moni akendere na nzambe na ndako nzambe asambe na ye azongi na ye ezali motema na ye donc batika ko disere biso batika président asala musala et kozala malamu diaspora ezali kaka moi groupe ya batute ezali biso ebele biso nyonso et biso ezali contre président sécurité o bazali contre batika na opposition na bango bafinga po biso nete to finga batute toloba na biso makambo ndenge ezali tosali ba analyse na biso esili et ça na premier to finga batu te bango to finga batu bafinga mais batika président Félix na ndeko na ye allié na ye Vital Kamerhe basala misana bango babonga d'ailleurs akotika la bango ba tenter donc le col a suspendre Sénat et kozala suspendi ti ye moko mais bango ba rokende le 25 bazana kata Sénat na constitution ni bango lingi constitution so ba kina Sénat na makasi na bango ba respecter constitution. Il y a des fois tout ça donc non le but que le président joue avec les faits non le président directeur à cabinet Vital Kamerhe non le président ne joue pas avec les faits mais il a allumé le fait c'est vrai à tier moto et qu'on consume pas te voilà à tier moto ça dépend na ko zig ça bateau à rien surtout donc va continuer na bango na ba distraction na bango mais bateau sokende ntango siko avion ça et décoller ce ko y retard tikali ba ko tikala mais ba ko za na soni. La lire au fond les choses. Ndenge to komona président Félix, je vous dis la vérité, mboko na biso ko zala bien. Mboko na biso ko bonga. Souci na biso yango wana tala sikoyo na loba peneli ka mona
bato nyonso na poto awa soko tali bien bato bakoka soko même ataka o basambela basali bakoka soko sala veille de prière te Ah bon? vous ntango ya kaka auti musala expliquer aller à sukoli à jouer ordinateur moi c'est à jouer ordinateur peut-être portable mobile à jouer peut-être à solliciter mobile à jouer peut-être tablette na ye babanika kokota ba kota l'élotech batala diamant noir batala peut-être moi no nani osango Tatiana batala peut-être sango ça dit au bandi on a 22 heures mona tout azolanda olanda makambo mboka pour passer l'équipe vraiment Erotech TV na lobby no ya solo vraiment passer l'équipe moto ko simbo de à côté na ordinateur boy ko banda 22 heures pourtant ah na poto normalement baza concerné te boza concerné mais puisque j'ai l'impression que vous ou mela na ordinateur plus que bato baza concerné ah mais non mais baza ko mona pas vivre ngo baka pour vivre bato baza ko finga batika ko finga aye na tongo yo ye na tongo yo ye na tongo ozui baguette no mulayi boy otie beurre otie pâté de foie ozui mili qui a bien là le ko la moitié a otie maternité o to bota o meli yango au lieu ça bien 14 heures avant et beti enta muso avant ya wana au côté na work au lele pour 25 euros tiki mbongo ye libongo vindi allez au commun ordinateur bano ko finga bato président qui s'est kufa non ils ont un sens moroté bato bazana mboka quand va souffrir pour basaler sur le terrain donc vous assurez que vous êtes vraiment sûr que bazo espérer quelque chose de bien na présidence ngai personnellement na le bato bon mais bato bazana mboka mais tout bon ba reportage tout le monde alors après ça 100 jours na 100 jours il y a ça qui a moni bien que ils a quoi avancer pour tout le monde ba reportage na bino bien avec université na moni ngo bien za ça bongolo na moni bien pour ça victoire Bongolo bana na Kimbangu c'est là. Kimbangu. Il passe pour nous comme na Avenue Kasavubu. Waouh. Mais ça qui fleuve. Mais oui, c'était voilà. Pas plus tard qu'il y a un mois, moi aussi à lobby, tu ne peux pas marcher là-dedans. Voilà, même avec l'université, on a un niveau ISO. Non, on a ISO, ouais. Et comment qui le col à bassin Morobo, oh bah grenouille, bah ça, on a bassin ça marqué le wa tout là. Non mais c'est dégueulasse, dégueulasse. Mais ça n'est pas comme ici quoi. Là c'est en béton. 2 ans c'est belé. 2 ans c'est belé, bateau va changer malheureusement bango. Heureusement que politique est dynamique, donc mutoko changer aux aïna ngambo yo katisi no ngam ni venu connu oyo bomba là ya fati alors que yo dem dans aïna ni ba bossa ndete ko biso ba mususu no so za finga Félix wana ba ye poto ba komiza mikolo na ba aspecte ba 25 ans 26 ans yezo ni mwana poto ka ndete yo yete ndete yo ka ndingo zali boy siko ntango mona tala ka poto tala ka avenir Anatole France ndengeza tala propre ndengeza ndako tala ba rompo tala ba fait yima kama so tu ezali mutune ko mona kwa za na poto mais le kola ata mona na sur le terrain exacté ils ont fait ça passer oui et puis ça passe mais akobonga ça petit à petit oiseau fait sonner otamboli ville mobimbati o mona ka feu rouge moko et puis feu rouge wana pe muto respecta wa za feu rouge yo mona feu rouge bon ngana ebi ki temps na otaki aéroport feu rouge moza côté à marché moza soki na Kingasani marché moza na feu wana clignota bon mais ata fait et puis muto ali batwa li kana bango d'accord na za d'accord na yo feu rouge wana soko général za ko ya respecter feu rouge wana ata za rouge ko le kana ye au moins c'est grave na mon image moko lobby awa un chauffeur un chauffeur ya taxi bis azako ya bouchon embouteillage ezalaki pour na kolobaka non place yo ko pour ça na konate soda betire masasi azana famille non ça fait mal non mais quel pays to kosuka wapi na mboka na biso au vraiment état de droit pour les alliés je crois que mutu wana policier wana na général wana il paraît qu'il va retrouver ye il kozala malam soki za tant wakala batie na ponga bi le soki za tant wakala ba juiba kati ki non mais mboka na biso fuma kamande wana ngai personnellement ko ngana roba mo chaque fois ngaba ko tia mo konzité so ba tinga mo konzi okata batu mitu mutu na ko mayo mais oui et mais ba toi samba roba ngote bible roba ngote obomi mutu na épée ba kato pe l'épée obomi mutu sur place ok non ça va pourquoi ba omono obomi mutu oboma pe ye ne tozo mona mutu to roba ngwa ba ça mission siko pour le banini on pardon na eba kité ke na retirer mais c'est n'importe na le bango chaque fois ndako ba nga ba seka ba bible yo ko za nga biso na ko za la péter pour ça mo ko na ko pardonner mutu te abomi mutu obomi ba bomi pe yo sur place
Mobutu alobaki yango. Bomaki alobaki yango. Obomi moto abompe yo. Mais oyo comme ça quelle impunité. Quelle impunité oyo vraiment ba ministre bazo sala o ba lingi na mboko ya biso o nzambe apesa biso na lela kana bi vraiment li sumu nini bako na biso sala po mboko na biso ko na mingo. Likambo nini yango ada ne va sala ki sumu ezali pona mokili mobimba. Ezali pona biso congolais takote. Ça fait très mal. Donc likambo wana oyo policier wana sali ezali ko na tuna bon est-ce que biso to pesa nini to pesa leçon na directeur ya cabinet ya président ye mo ko mona ngo ayebi nenge ya kosala moni mais nde baye bakaka bien bande ko na diaspora baye babe ya diaspora nyoso mobimba baye ba ke diaspora nyoso tout ezali diaspora kaka ya bato baboy président félicité o baboy bazali o balingi bazali biso lingi ye de façon que abongisa biso mboka Kabila qui est à côté akende siko itika eloko moko bato batika na sima basala tout depuis que Kabila azala anéanti balimba tika akozonga so na mboka o wapi. Est-ce que Kabila a sala quelque chose na sima Tshisekedi on dit mieux vraiment que après ça ka mitindo na président Félix o baza on dimango bazali manga na on dimango te Félix azali mutu pe bon oui bien na zamba yata na zamba nyama léopard o esa makele nyama soka yoki ya bia abomba mena ozoete mi atambola malembe nye akanganya mabara moko bu le président Félix azali bo finga na directeur cabinet na vita cabinet bo finga bo lobande bo lingi etali bino bazana bango nye bango baza osala ka musala ba ko tsoka boye ba musala c'est salemi donc ne place ba botika na soni donc mutu na mutu o ya yebike azali na katina azali congolais ozana poto ozali yo moko na choix na yo omoni ne bani musuba kendeki wana oto amoni ki akoki akende o bakendeki mi bazongi bazui misala te baza desi po bakendeki bazali nelo bazali ndele mutute bazali na projeté po kende fo zaide bon ngado kende fo na sala tout na kuta na président président soka ya minga o directeur cabinet soka ya minga na kosenga ye eloko boy ou bien na mbongo te pesa nga mbongo autant na lingna zo mbongo boy na sala eloko boy et si quand il faut la directeur on a traité ou bien aux ceux qui secrétaire général et ceux qui na ofidate ni sala les aller belé o yo ko sala yango pour mboka na biso ebonga yango wana motu nyonso tout o ya lingike mboka ebonga à soutenir le président Félix à soutenir le président Félix botika ko distrait au lieu siko to bunisa kamel nani Kabila oto bonisa Kabila au lieu to sala tout Kabila bima bozoko bonisa Kisekedi bodoka to bomaye soki d'ici 6 mois bomaye na nini donc ça la coup d'état est-ce que coup d'état ngo sala comme ça vous savez coup d'état ou bien bomaka muto nzamba sel bomeka ndengwana donc voilà donc muto na muto oyo ayebi ke alingi président Félix Tshisekedi aloba ndenge alingi mboko to linga liberté za mboko so kuma de démocratie za ni liberté à parole respect d'autrui respecter bakamuninga za alors lelo na katine de ko tozaki na match moko munene na ebité so Hollanda qui président de la République ndenge akendeki ko encourager Léopard na biso puisque ba beta na Libéria effectivement match wana et betamaki donc Libéria a poli par 1-0 donc voilà na autre chose message siko il y a presse présidentielle. Donc, oui, exactement. Voilà, donc il y a mon président, Awa président Azalaki Wana, donc na bureau ne Mobimba, on tout lati ba Varese via Léopard. Donc, presse présidentielle. Exactement, oui. Ce qui arouillé, vraiment pour nous soutenir. Donc, la victoire et la qualification des Léopards devant le Libéria par un score étriqué d'1-0. Ça suffit. But marqué par Cédric Bakambu. Ah, mais c'est bien. Alors, sur ces photos exclusives de la presse présidentielle, vous pouvez lire la joie et la fierté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Encore une victoire de plus pour le 5e président élu de la RDC, dont les travaux d'urgence de 100 jours ont redonner l'espoir au peuple congolais. Ça fait plaisir. En tout cas, bravo les Léopards. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Et puis, le président, Azanakata Nini, dont on a Zolanda en direct, Awa. Et ça qui est bon,
Voilà, ndeko nanti ya motuya ise lobami sauf soza na kamba bakisa puisque to komi vraiment na suka ngonga na biso ndenge to lobaraka to lingara to condenser vraiment l'essentiel de manière à ce que batbalanda biso vraiment très bien ndenge to uti ko solola awa ezaki likamu ya bandeko oyo bazongi Kinshasa oyo bakei pona ko salisa mboka. Alors to komi na suka ya émission na biso lelo vite fait likambo koloba. Et puis, tout clôturer, papa. Oui, quand on le bezali, c'est un mot ya makasi. Ni quand on bandeko bakina yisa to lobi yango. Le kola, ba muso baneko zonga, ba za la décité. Hein, l'espoir fait vivre. Ba za la décité. Tant muso ba zongi susu ba kozwani ni mende mutana mutaro kende foza na projet. Toza ndoko sala toza na mbongote. Sengi okay kuna pour le moyen présent un jour on est autour le batam muso ba sala ko ba banque de crédit, crédit, au sein de l'okonayo, vous avez malamu, état de droit, et à respecter na mutu nyoso. Pardon, mingi, ndeko moko, na mon reportage moko boy, sango, azana ndako na ye, mutu moko bona ibi komo na yeso kinani wana, azwa lopango na ye, au lieu sikoyo ya ko décider bien na na tribunal, na tribunal sango wana gagné. Mais le ko la za ministre moi c'est lopango moi c'est mbala mutu za ministre moi si na ye ake ozwa ministre wana c'est comme na nani comme na yeso ki Rémi Okunji Rémi Okunji a clôturé le pango bas a tie mire mo mo là à peu près 2 mètres ça on a ça fait 2 ans quelle est cette création à secrétaire c'est vrai 2 ans à la carte à passer à bimali bandate pour nini ministre a clôturé le pango na yepo le pango ya mwasi na yifo mo na nébulation za ko finga sango bino osola sanga musapio ministre c'est pas grave là ça musap mais ya ngasa avec yo vine baby et c'est vrai tu le bon carbo voilà donc à part ça comme sous salité na sengika kabande ko nyonso tout au bazar kata France au bali ko soutenir président Fati hein président Félix Antoine Tshilombo baya samedi bisu nyonso dimanche samedi 30 za bisu nyonso tout kende na marche wana to sala maître sur la roba kama malamu fayulu aya bayambiye na esengo mutu moko deranja kite pour tout la démocratie la France ça mo démocratie nous avons basé sur bazar sala donc mutu moko deranja ke bangote bisu 20 ans to obima mpona ko soutenir le président ko sala marche mpona ko soutenir le président ke bo sala stop mpona ko finga président bo sala stop mpona ko loba n'importe quoi mpona président bon mutu moko pe a dérangé te ya biso de capé bien ndeka bango de kaki parce que belé na ko mutu ya ki passe pour moni parce que belé mutu a dérangé ke bango te voilà de kamanga suka wana pesi mbote na bande ko pe na za ko kumi ko separa mingi na ba mission ba musu baza ko sala na Kinshasa pour na ko pesa biso esengo ba umela kaka bongo Eliezer vraiment na pesi pe merci mingi pour que ba reporter za ko sala pour na ko pesa biso esengo moni bisaka suma bezali aza ko bimisa yango ba continuer kaka pour que état de droit et sala batika président Fati azo sa musama lamo banzele bongi eza ekosi la d'ici 2 mois nzela nyo se kosila muto sa ko sepela ezala ba général ba généraux baza ko tsama mabe ba komona ke nzele bongi ba ko sepela. Merci beaucoup bino bandeko balandi to komi vraiment na suka ya émission na biso lelo esengo mingi to ebike bo partager bo continuer à partager bo continuer à liker bo continuer vraiment à regarder l'émission na biso to za na pona bino tous les dimanches, comme aujourd'hui le dimanche 24 mars 2019, Tozakina OSK pour la politique Yamboka toute la semaine au Tioleka. Mbote na bino batu oyo bozosa na Eurotech TV na Kinshasa, donc Tozali Bongo na Andy Lumisa à la réalisation, Tozali Bongo na Carmel Aladjo, journaliste, et puis Tozali Bongo na Graciela Lamiska Kassongo. Donc Mbote et très bon courage, on est ensemble. À très bientôt sur Eurotech TV et puis voilà. Merci beaucoup Ndeko. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. I wanna thank you.
and for all